Yo mutu balia bambongo. Pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto. Tope oteka bandaku. Pote bana na yo. Ba akende kotanga na mikili ya poto. Kasi balia bambongo. Tala occasion oyo fondation. Au parler. Epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto. Yango yo! Lokola na mboka ya Tunisie. Mikili ya poto. Yango yo! Lokola na mboka ya Tunisie. Kele yo! Ndeko ya Congo! Yo mutu balia bambongo. Pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto. Tope oteka bandaku. Pote bana na yo. Ba akende kotanga na mikili ya poto. Kasi balia bambongo. Tala occasion oyo fondation. Au parler. Epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto. Yango yo! Lokola na mboka ya Tunisie. La nature, du point de vue historique, géographique, Congolais a kokende ko puiser kaka na intelligence, na ba philosophie, na ba paradigme développé en Occident, n'est-ce pas? Tolongo la bamboka nyonso toyebi ba peuple o ba développer ailleurs, que ça soit ba noir, que ça soit mindele, ba asiatique, ba indien, o ba développer ailleurs. Tolongo la bango. Total abiso ba to vandi na circonscription géographique il y a 2 345 000 quelque chose kilomètres carrés. To définir l'existence. Qui est ce Congolais qui peut s'élever à Betelanga Lisolo, il y a début du commencement de Mundu, de Bahandu. Le début du commencement, il y a Bapende, Bachokwe, Balunda, Bakuba, Bakongo, Bayaka, Bambunja, Basakata. Qui peut s'élever à Betalisolo? Il y a tribu, il y a Ebandeli, il y a Kolonae. Est-ce que tu es bien? Pourquoi tu es bien voté? Pourquoi? Pourquoi tu as la connaissance et bandélité? C'est une question. Et la réponse, elle est simple. Ce n'est pas que tu as la connaissance et bandélité. Mais il y a quelque chose qui s'est passé au cours de l'histoire que nous ignorons tous. Et c'est quelque chose, na mekiko, tiamwa moke na mukando na utuko publié, sikoyo, bazoko imprimé yango, na zouaki moi ba difficulté na tome 1 et la nouvelle vérité, parce que mon livre a été piraté par des gens que j'ignore. Yango mbalo na zako obligé na tia ba cadenas makasi. Yango avana yana bimisa livre bozala nango. Tu tiens nous moi mayele mingi siga wana. Toujours travailler là-dessus. Maintenant, autant extrait, il y a un moment où on a une page officielle sur Facebook. Donc, autant moi résumé moi sali. Si je veux continuer cet exposé pour que tous les gens aient des questions. On sait pas la mingi tous les gens aient des questions. Compte tenu à temps, on a répondre bino. Parce que les questions sont mingi. Les amingi me pose des questions du genre pourquoi Yozoro Belabokoko, mais tu as étudié en Occident, comment Zotel Melamindele, au Kendarapoto, comment Zotel Mela christianisme, Moutanga sous Bible. Il faut nous répondre, n'est-ce pas? Il faut nous répondre. Ce qu'on a s'est exposé dans un précieux, viens lire. Vas-y, vas-y là-bas. Merci. Ce qui ressort de tout cela, c'est que lorsque la famille d'Abraham a quitté l'Égypte, il y avait parmi eux des Noirs. Et lorsque les frères de Joseph sont venus en Égypte, quand bien même Agar et son fils avaient été chassés, d'autres serviteurs et servantes noirs étaient présents. Il y avait donc déjà parmi eux des Noirs
et de mulâtres. C'est dans ce contexte qu'est né Jésus dans une communauté composée de noirs et de blancs. Alors, pourquoi vouloir blanchir Jésus directement et ne pas voir l'autre aspect qu'il pouvait aussi être noir? Tout simplement parce que les hommes qui ont falsifié l'histoire de Jésus l'ont fait dans l'intérêt de la suprématie blanche. Ils devaient donc nécessairement blanchir Jésus. Jésus devrait être blanc pour servir leurs intérêts. Parce que cet homme, Jésus, a fait des prodiges, et pour les suprémacistes blancs, les grandes choses, les grandes positives ne peuvent être faites par un noir, elles ne peuvent être accomplies que par un blanc. Alors, ils ont falsifié l'histoire de Jésus en faveur de l'Occident, en faveur des Juifs, de l'homme blanc. Lorsque l'histoire africaine est falsifiée, c'est l'histoire du monde qui est falsifiée. Puisque les Africains sont le premier être vivant de la Terre, c'est également eux qui ont été le premier à avoir fondé une civilisation copiée partout sur la planète, hier et aujourd'hui. Mais le monde actuel, en rupture totale avec l'idée que se faisait le créateur noir de la civilisation, les hommes qui contrôlent le monde depuis 2000 ans ont écarté la Maat, qui est la justice et l'harmonie, à des fins de domination. Ce n'est pas aux autres peuples colonisateurs d'écrire l'histoire des Africains. Ils continueront de mentir, à tout falsifier, puisqu'ils ont usurpé cette histoire africaine à leur compte. C'est aux Africains d'écrire leur propre histoire afin qu'éclate au grand jour la vérité sur ces grands et éminents ancêtres, afin que les filles et filles des Kama soient fiers de leur couleur de peau, fiers de leurs origines, fiers de leur sang, de leurs ancêtres, fiers d'appartenir à une lignée des géants de cette planète. Merci, merci précieux. Ce livre est bientôt à votre disposition. L'État n'a salamment pas mis en place, il y a ma sécurité nango. Tant bolandi na eu moi mouke extrêmement comme on a commis un livre sur la personne de Jésus. Jésus-Christ, son histoire, est fabre. Batubatu na nga babi yo zoloba a existé mais ozolobele lisusu kasi na kabola tableau soki na zongi côté ya bato bazoloba na biso qu'il a existé ba pesi biso histoire na ye kaka kuna ndenge na expliquer awa si seulement to lobito se pencher pe na côté courant chrétien Christ serait un noir. Est-ce que vous avez entendu? Même si to lobito loba qu'il a existé, ce qui te lobby qu'il a existé selon l'histoire, il serait un noir africain. Il ne serait pas un blanc. Quand bien même une recherche moussou se sera plus loin, au moment où ces personnages bibliques qui a marqué l'histoire, l'Antiquité, c'est le Moyen Âge. C'est un personnage androgène. Ezali et Grégor fabriqués par nos ancêtres en Égypte, dans l'histoire de Horus, Isis et Osiris. D'ailleurs, si vous vous rendez en France aujourd'hui, si la France, elle est aujourd'hui appelée la France, capitale nango Paris, sokotali logo ya capitale ya ville à Paris, ezali logo ya bateau d'Isis. Soko komi na centre ya ville à Paris, batia obélisque, bazwango wapi n'Égypte. La ville de Paris est tongami na purement les hiéroglyphes.
Et Moutoua même France pour Tonga France, c'est Napoléon. Napoléon a télémis France suite à la sagesse qu'il a pu découvrir en Égypte. N'a pas conseillé na tel que ba volné tant ba se rendre en Égypte. Sagesse so ba kende ko kuta kuna etika ki bango stupéfait bazaki na choité fallait ba zoua civilisation wana ba memango na Europe. Nion sototanga na histoire, tout ce qu'on nous a enseigné ici. L'Antiquité, le Moyen-Âge, l'état moderne, le contemporain, nion sowana toute la civilisation où est tangamina katia ba histoire. Tant on toujours retracé l'histoire, ba grand temps de l'histoire, et ça là qui est marqué par de noirs africains. Tous les philosophes au Botangaga, Platon, Aristote, tous ces gens-là, bazalaki na loposo, mwindu. Emmenez-moi où vous voulez. Botianga face à n'importe quel professeur d'université, soki akosimbanga na nzoto asimbanga na nzoto, soki toko bunda to bundi na ko changer argument wana te. J'ai bien dit tout, sauf rien. Bon, mais papa, est-ce que tu te rends compte de ce que je dis? Je me rends compte très bien de ce que j'ai dit. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Dans Mukanda Oyo, ils ont un chapitre sur la mélanine. On a expliqué comment est-ce que le scientifique occidental Muto Yozo Kumisa Mundele Oyo Zolo Bagaye Mutasala Nyonso Mundele wala sigwa Zolo Bagenga Mundele te Munasala Nyonso mais Mutasala Nyonso eza yo mutu mwindu ngai na komi kaka na développer kaka na falsifier pour na bénéficier na gloire mais nyonso e ute paina yo mundele wala swa zolo bango na mikanda oyo yo moyindo awa na Congo otika la komona ngote na bibliothèque na bino. C'est que moi petit Masambuki que je suis awa naza petit eloko pamba pour vous mais za na bamboka mususu naza grand. Za na bamboka soki na kei batandela nga tapis rouge. Awa tozo kanga magana bambouteillage. Tozo le kaka ba konzipe ba beto ba vu ba 12 to kangika mutema mais zala bamboko soki na koti le prince abimi ayo saluer tapis rouge ba tindi voiture et que zonga na hôtel tina palais royal mais awa to na bisoka ba boye pasteur Masambukidi tango tozo kota na bamboka batu mususu tozo kene na ba bibliothèque batu mususu tozo kene consulter histoire na bango tozo kene mona ga biso ne totikali bazoba soki na tuni ba minganga ba corps médical awa bazali bo définir mélanine. Mélanine ezali produit ezali substance chimique oyo evandaka na kati ya nzoto ya moto oyo protégeaka biso contre ba rayon ultraviolet ya moi. Et mélanine nde sali ke tozala na peau foncée wana ne ozomona toza couleur ozomona noir c'est parce que toza na mélanine wana. Mais quand est-ce que l'homme blanc est apparu? Na tiango na mukanda oyo mundele abimi na mukili kalate mundele azali accident génétique botala ngamo na zali boso na bino boso na ngeza couleur ni naza couleur ni précieux vient naza africain noir oui ou non yé pas africain noir oui ou non mais tout ça pour son ni ponani ngana entre ngana ye nana za malade ngam na malade ngam nazobela nini naza na carence ya mélanine eza mukie na nzoto nanga ye aza rempli na mélanine et mélanine eza na nzoto na ye lelo na ba laboratoire P4 P5
bazo sala ba étude comment ko extraire mélanine na nzoto na ye po ba piquer yango na nzoto na nga et renforcer nga lelo ba étude wana zo sala mais tant oui va faire comprendre que le fait kaza mwindu aza mabe nga tangu na botami na suki na zalaki nango elingama bazo benga nga mwana mundele suki elala ye tangu abotami babia mwindu ngolo donc ya zalaka na mai na place ngolo zalaka na potopoto kuna mwindu alenga bolobi mwana mundele du coup ba poso na biso batu baza moi teint clair na Congo to koma na ba problème et comment élément il y a trafic or ndenge ya zaboye ya zali couche azali na couleur ya nzambe na nzoto na ye azana 6 protons 6 neutrons 6 électrons ba élément wana ba composante chimique wana nezo komisa ye na énergie suprême a ko résister face à ba attaque nyonso naturelle ba bactéries ba microbes ba biloko nyonso we mona na kate we betaka nzoto ya mutu ya ko résister mais mutu azana manque ya mélanine aza déjà faible risque ezali babotaka bandundu yango bomonaka seule race oyo ebimisa kobanda biso ti ozomata bamétissé ozomata ti mindele bandundu babotame pa banani banoir. Pourquoi? Parce que baindo bakoko na biso en désobéissant à la loi ya Mahat, la haute sagesse ou d'Égypte antique o bakoko basalaka basosolaka mokeli ba loi wana tobungisaki yango esalamaki na bato babandaki kosangana penza batata pe batata bazokende kosanganaka na banyama kosanganaka na bangombe kosanganaka na bangulu kosanganaka na bameme bantaba na lisumu wana moto attraper maladie attraper malédiction akomi kobimisa bandundu pe na baras mususu eye kosalama ete na société na biso bakoko na biso badeklare bana wana bandundu ke bazali bana ya libabe yango moniti lelo na ba village mususu balinga bandundu te. Qu'est-ce qui s'est passé? Tango moboti aboti mwana na yazali albinos société déclaré mwana wana zali mwana libabe il faut baboma ye mais par amour maternel ba parents bakomaki kokima c'est-à-dire papa na mama bakimi na bana wano bakimi er mususu mwana liboso aza mwindo mibale mwindo me misatu mutabi mindundu ale libota mobimba bakimi des débuts à immigration bazo kima vers le nord tango bazo kima vers le nord bisika bazo kende ko boko la bana wana précisément na mboka oto bengi lelo Russie bazale ko kima vers la Russie et ko kima wana ba oyo tata azo sala mobembo alukaka longwaka kuna na nord ayaka kosomba biloko akolia na kotoyo pour que ne ko nourrir famille na ye. Le temps va s'adapter na culture wana bana bazokola bazobotama avec la glaciation de l'époque, ce qui modifie le gène avec la nourriture, consommation et ko changer et créer mutation ya ba gène wana de bana wana ya bandundu tangu bazobota na bana misusu ya batu mwindu bakomi kopesa race otobengi ba mindele ba blonde o bazalaka misu bleu suki na ezalaka couleur neti moi jaune neti jaune était neti moi marron clair
de bana wana tangu bazobotama mindele bazobotama dans une société où il y avait déjà des noirs. Pour banani baboti bango ba noirs. Bana wana ba ko remplir courant, ba créer société, ba famille na courant ya Russie, bango nde ba ko fonder mboko tobengaka Europe. Mais tangu ba ko fonder Europe, ba yaki kaka bango moko te na ba mama na bango na bandeko na bango ya bikolo nini ba Indo. Ba ke ko fonder société wana ya Europe. Yango boyoka ka les premiers habitants de l'Europe ezalaki banani ba noir bazala wana. Romulus wa bimiseli biso Rome bazalaki ba noir. Le Carovingien, ba Mérovingien bazalaki banani ba noir. Noir ezali kaka loposote mais ezali pe makila. Biso moto pesi makila. Mais modification ya ba gène nde sali ke bana o babota maki babima ndenge mususu. Sikoyo bana oyo bazalaki na manque ya mélanine o babengi mindele tangu bakoli bazotambola na mokili baye ko découvrir histoire ndenge biso tozalaki ko boma bango awa na kati ya société na bango ba décider ba se venger na kanda ndenge nini biso tozalaki ko boma bango baye ko vanda baye ko kanisa tango ba fonder ba développer civilisation na bango. Il faut ba envahir ba tata na bango pe ba mama na bango ba kende ko récupérer la connaissance absolue pour nous faire payer ce que auto sala bango. Yango moni mindele bazalaka penza na haine makasi ya moto mwindu, pas parce que notaires sont riches, pas parce que toza soki ndenge, parce que ba yebi que tozalaka ko boma bango. Makambo wane bombami na ba bibliothèque na bango minene bisiko na kotaki bokotuna na kotaki ndenge nini na kotaki parce que na zanga. Merci précieux. Na kotaki parce que na zanga. Nde na zui ba mikanda soki botel na livre o bokomona na jouer plus na ba image. Même la science aujourd'hui, la médecine, et Salama déjà en Égypte antique. Et na parmi les chapitres, awa, na joué plus na ba preuve. Parce que na lobby mingi na enseigné mingi. Il faut qu'on prouve ma cambo na l'opération que ça solo. Du coup, j'ai même pris des images. Oh, na tena annexe. Ceux qui sont livre, oyo, bokende mingi penza na annexe. Pour voir ce que j'ai mis ici. Et il a expliqué dans mon zindo, mélanine, n'engenine salamaka. Il a expliqué dans mon zindo, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le laboratoire, ou au makamumusu balobarate. Vous savez que dans le sous-sol congolais, il existe des liquides. Où est la substance ndenge moko na ba spermatozoïde na ba sperme mobile. Na comme il boma hein. Nazo exagérer hein. Na mboka oyo RDC. Il existe des parties de terre où soki bo creuser na sous-sol, bo no kuta parmi ba matières premières. Il y a des matières na ba liquide, ba mercure rouge par exemple. Au côté de mercure rouge, beaucoup de substances liquides musu sezawana et zanne mona ba sperme mobile. Les lots bazoko étudier comment exploiter yango bata la soke za penza na production et koki créer reproduction humaine. Mais biso mo ba kolomboka, on n'est pas au courant. Je pense même pas que notre ministère chargé des affaires scientifiques, recherche scientifique, je ne pense même pas qu'ils sont au courant. Moi, j'ai appris ça dans mon beau père.
tozana ba minéraux mususu eza na mboka oyo eza ba minéraux mystiques. Tozana ba pierres précieuses mystiques. C'est-à-dire eza ba minéraux te mutako zabwa que nous transformer. Non. Eza mabanga ya bankulu. C'est-à-dire banzambe bankulu mutu batindi yango na mukili. Eza pour une mission précise. Soki yo meko jwa libanga wana olingo jwango bo bimanango omona ba gori ba bimi ba leo. Omona peut-être tango simbiango boye ko simbaka o simbiango osutu ko komi na monde mo boye au planet de l'espace oye batena zawapi. So tiki yango osungi na mukili normal. So simbiango emimio na monde mususu. Mabanga neza na mboka na biso. Est-ce que vous êtes au courant de ce que je vous dis? Pour croire ngate, comme d'habitude, mais peut-être que nous allons un jour. Pour que la vidéo na bana na bino bolo bana zaki libomate bo pesa ma raison. Parce que ça tellement na ba secret za na mboka oyo, ba secret oyo biso mo ba kolomboka tozo continuer na ignorance, na naïveté, to préférer la danse, la prière dans des églises à la place de la science. Quand j'ai parlé sur le fait que Bakanga l'église, on m'insulte. Or que naebi pourquoi nazo senga bokanga biloko wana. Apprendre aux élèves à croire et non à réfléchir. La croyance est un poison, c'est un poison. Il ne faut pas croire. Il faut connaître. Cheikh Anta Diop a dit, jeunes Africains, armez-vous de science. Moi, aujourd'hui, j'ai conclu. Pourquoi la RDC ne se développe pas? Parce que les Congolais ont choisi la croyance. La croyance engendre la naïveté et l'ignorance. Ce qu'on a ignorant, aux naïfs, aux commis fainéants. Je pense qu'aujourd'hui, l'exercice qu'on doit faire, il faut tout ça là-bas. Centre au Yotozo, internet de 12 à 18 ans, où les enfants vont apprendre la science africaine. Parce que ceux qui continuent à continuer dans la classe, oh, il y a Mundele, classe il y a Voltaire, classe il y a Diego Cao, classe il y a Belge, il y a Français, tous continuent à former des esclaves il y a 21e siècle, des esclaves il y a 20e siècle, des esclaves Android, des esclaves Macintosh. C'est-à-dire, Moutassé, les classes, je suis licencié dans l'économie. Banda ou bandi ko yoka ye, licence oya simbi en économie, a zo répété kaka ce qu'il a appris à l'université. Sikoyo, ozomi benga universitaire, c'est qu'on veut vivre dans l'univers. Comment tu peux vivre dans l'univers sans créer tes propres paradigmes, sans inventer tes philosophies? Conséquence, tous en ingénieurs qui ne font que réparer et non fabriquer. Parce que génie créateur il fallait inspirer bino ba vandi na mai ba nkoko ba bengi bango bisimbi zimaza ba koko ba bengi bango ba mbasi za sulu bo invoka ka bango te bo benga ka bango te bino bozo benga Saint Pierre, Saint Jean, Sainte Catherine
Bozokumisa Voltaire. Ole bokumisa Koko Kimbiolongo. Zwali kasu. Dans la substance et dans likasu. Muto ya bengaka racine wana Kimbiolongo. Abengango Kimbiolongo pona nini? Nani sasa l'étude wana? Personne. Yozolia ndakala, ozobengango ndakala. Muto asalaki, muto akende ko découvrir bambisi wana mike abimisi yango na mai, ayena ngo alambi yango, abiangi yango ndakala. Pona nini apesaki kombo wana ndakala? Pourquoi? To éviter. C'est un vrai problème. Je crois que moi introduction à Sali n'a joué mingi na ba question na bino tant que vous poser pour permettre à bisoto fungula makambo mususu. Le peuple périt faute de connaissance. Les Congolais se retrouvent éloignés des informations. Tout ça très éloignés de les vraies informations. Aujourd'hui, comme information, ce sont des informations falsifiées pour un seul but, dominer, diviser pour mieux régner, dominer les Noirs, les Africains, appliquer la suprématie blanche. Tout ce qui est glorieux, tout ce qui est honorifique, les Opesamakagana, Mindele. Tout ce qui est maléfique, bassesse, faible, yango ba attribué na ba noir. Je crois ce qui va proposer là qui est trop dur, je m'en excuse. Tous dans le domaine scientifique, ce qui va proposer bimi trop cru, vous excusez ngai. Donc vous allez obliger tout le babongo pour faciliter la compréhension. J'ai dit je vous remercie. Il y a 2 micros déjà na katikati ya barangé au tozali toleka pona mituna na biso. Souvent tolandara papa na jour ya sortie officielle ya RCK, je crois biso tout ozalaki malobao papa lobaki metisi ko na zomona ezoko s'accomplir te. Question nanga eza boye papa. Obetela biso lisolo ya purification en Congo. Pour na Congo ezala purifier. Qu'est-ce qu'il faut? Pona ndenge tolobaki banzo yeso bao bako détourner bambongo na biso ya ba congolais. Qu'est-ce qu'il faut? Et le roni les angi to changer situation indicatif na biso. Qu'est-ce qu'il faut pona to atteindre but na biso? Merci. Bonjour tout le monde. Comme on a une de Toube Rodriguez, na zali médecin na outil na Compis. Bokolimbi sanga muke avant na tout na 3 petites questions na zana yango. Je dois dire un mot. Monsieur, s'il vous plaît, posez votre question directe, s'il vous plaît. Question directe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il Oui, n'y a merci. pas de souci. Question nanga ya liboso ezali boye. Par rapport à Etumba Oyo Papa Azako Bunda, il y a des jeunes, pas mal de jeunes dans Mboka na biso, Oyo déjà va comprendre, Oyo déjà bazo meka un peu comprendre. Et belepe ba kati kokende ba église, et belepe bazo longwa na ba religion, mais baza peut-être commis tuna. Orientation nini esengeli na bango kozwa après avoir kolongwa na bisika wana pe ko comprendre ba message ya papa Samuel. Est-ce que esengeli na batu wana bakoma ba masambukudiste? Est-ce que esengeli na batu wana bakoma ba kimbongiste? Question la ngai ya liboso yango wana une orientation. Question la ngai ya mibale ezali boye. Soki lelo
avant avènement ya papa et Salema, gouvernement a intéressé à proposer une religion en rapport avec la spiritualité authentique et ça comme étant religion d'État. Qu'allez-vous proposer, cher papa? Voilà question langai ya mi balé. Question langai ya mi sato ezali boye. Sans critiquer la doctrine ya papa, na yoka pe na mona ke na kati ya communauté masambukudiste basambelaka na kombo ya papa Samuel Masambukidi. Ezali mabete po na ngai, ezali malamu, mais nalingaki na yeba différence nini ezali sur ce plan. Yakobenga ye Nzambe, oui azalaki Nzambe, po biso pe toza banzambe ya mike. Je reconnais que azalaki na dimension supérieure par rapport à biso. Sikoyo motuna na ngai ezali boye. Différence nini ezali na esika ya ko bondela ye pe ko benga ye Nzambe na eloko babengi egrégore, to likambo babengi egrégore. Accession B na question wana. Ce qui est ali, oui ou vrai, focalisation ya ba énergie oyo ezali kokende kuna, que ce soit na ba prière pe na ba adoration ya ba membres qui en bénéficient. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonjour l'Église. Moi, je suis Lewis Ilunga. Je suis étudiant de l'Université de Kinshasa. Okay, merci. Oui. Si je suis venu ici, c'est par conviction, parce que ça fait déjà beaucoup d'années que je suis papa. Donc, sur les plateformes numériques. Bon, j'ai juste deux petites questions, donc je dois être vraiment direct. Papa, je suis venu ici, premièrement, je vais savoir, dans la communauté Nabiso, qui est Jésus-Christ. Et deuxièmement, c'est concernant nos ancêtres. Biso, ba Congolais, Biso, ba Hindu. Comment tu peux prier ba ancêtre Nabiso, en quelque sorte, même loin de l'église. Tu peux invoquer ba ancêtre. Merci beaucoup. Je m'aimerais saisir l'opportunité de parler, de poser peut-être des questions à papa. Et particulièrement, papa, je m'aimerais savoir, aujourd'hui on a vu RCK faire aussi partie comme de formation politique en République démocratique du Congo, mais pourquoi pas avec l'enseignement et la compréhension qu'on comprend, pourquoi pas vous êtes basé sur côté politique pour un peu changer l'enseignement congolais, parce qu'aujourd'hui on est deux étudiants ou on est deux élèves qui sont focalisés à étudier des dieux cocao comme vous venez de parler, mais on ne connaît pas nos ancêtres. Mais on cherche une personne à la tête. Moi, particulièrement, je m'attendais de vous voir aux élections, peut-être comme sénateur ou gouverneur, mais malheureusement, on n'est pas arrivé. Deuxièmement, je m'excuse pour la question, ça sera en fait tellement direct. Pourquoi vous avez maintenant le succès? On vous connaît partout. Mais quand il s'agit de parler ou quand il s'agit maintenant d'enseigner, il faut que vous puissiez toucher la Bible pour que vous soyez meilleur. Moi, j'aimerais en fait que je puisse avoir des éclaircissements sur ça. Merci. Je suis étudiant à l'Université de Kinshasa à la faculté des sciences sociales dans le département de la sociologie. Nous sommes des chercheurs. Je suis venu ici, ça fait aussi partie de mes recherches. Et premièrement, j'ai une question à adresser à Papa Sami. La question est de suite. J'ai suivi la plupart de vos prédications ainsi de suite. Vous nous avez parlé sur la conscientisation. Vous nous parlez souvent. Et donc, comment nous allons faire pour nous chercher à nous connaître? Quelle est la méthodologie de l'application que nous allons appliquer pour nous faire nous connaître? Et ma deuxième question est de suite. Vous avez dit que vous avez fait des tours dans des bibliothèques ainsi de suite pour avoir ces connaissances.
pourquoi pas créer aussi des bibliothèques pour nous, la jeunesse africaine, et surtout nous qui sommes dans la commune de Kimbanteki, pour avoir aussi cette connaissance que vous avez, pour le mettre aussi en Kéti. Parce que j'ai entendu dire que l'Afrique ne peut pas se développer sans la révolution culturelle. Parce que nous avons aussi besoin de ça pour le développement de notre continent. Je vous remercie. Nous sommes les étudiants, nous prenons vraiment la science. On nous a dit que la science et la religion, il n'y a pas de corrélation. Mais vous ignorez de la religion. Pourquoi? Tandis qu'en Afrique, nous n'avons pas vraiment des experts, je peux dire en quelque sorte, qui le monde connaît à propos de la religion bantou noire. Parce que moi, je vous suis souvent à la télé, vous parlez trop de bantou, vous ignorez de Jésus-Christ. Quand vous ignorez de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous avez fait déjà en tant que père spirituel de cette communauté? Ma question qui suit, c'est pourquoi vous, en tant que père spirituel de cette église, souvent quand vous passez à la télé, vous critiquez trop le chrétien en soi. Je ne sais pas la cause. Et pourquoi vous dites que les Noirs, c'est eux qui ont fait le début de blanc? C'est quoi la cause? Et vous avez expliqué, mais ça n'a pas été clair. Vous avez dit que dans les autres coins de la République, il y a des coins qui on exploite même le spermatozoïde qui peut encore faire la reproductivité des hommes. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui prouve? Parce que vous avez dit dans votre livre... Monsieur, question s'il vous plaît. Que vous aviez amené, ça parle brièvement de tout et des explications claires. Maintenant, vous devez nous montrer, nous autres, pour vous croire en soi aussi. Merci. Je me présente, un grand respect auprès. Vous êtes le visionnaire de cette instance ou vous êtes héritier de cette instance. En plus, vous êtes la 40e héritier de cette instance Massambokidi, pour l'éclairage un peu clair. Ma dernière préoccupation, c'est comment nous pouvons aussi plus vite adapter notre culture née au Congo. Pour parler de l'Afrique, c'est un peu vaste. Mais je préfère mieux de défendre tout premièrement notre pays, un beau cher, RDC. Comment nous pouvons avoir la culture un peu moderne pour défendre notre pays entier, étant que vous êtes là? Quelle est l'adoption que vous prévenir, que vous apprendre dans le style congolais, droit na bango ou soit éclairage na bango pour donner valeur na pays na bango? J'espère que nous dans un peu merci. D'abord répondre à ma question au Yazui. Oui, pour ne pas aller plus loin sur la question, Papa Touni ici, Naza le fondateur ou je suis l'héritier? Je suis l'héritier, vous êtes tous des héritiers. Mais en ce qui concerne la cosmogonie Massambokidi, ici, c'est qu'il faut comprendre, lion à Botara lion. Je suis le fils d'un lion, d'un léopard, d'un guépard, d'un jaguar, d'un panthère. C'est que naza lion, naza guépard, naza jaguar, naza panthère. Donc la philosophie, la réflexion ne devrait pas se baser plus sur le fait que je sois l'héritier ou pas, parce que il y a moi, il y a mon petit frère qui est là, on n'est qu'à deux. J'ai mes mystères, il a ses mystères, même nos enfants, mystère. Donc la lignée, Massambokidi, c'est une lignée royale qui vit dans sa cosmogonie. Alors pour connaître l'histoire dans le fond, ça il faut venir en privé et poser des questions et entrer à la famille pour comprendre la question de l'hérédité chez nous, comment cela fonctionne. Je crois qu'on peut continuer et je vais répondre à l'autre question un peu plus tard. Voilà, nous poursuivons notre série de questions. Questions directes. Bonjour l'Église, je suis Aaron Yav Kapend et ma question est celle-ci. Croyez-vous à une vie après la mort? Si oui, qu'est-ce qui se passe après la mort selon vos croyances? Et si la réponse est non, au cas où on s'en fout de la postérité, on peut vendre nos âmes au diable
pour devenir ce qu'on souhaite, car de toutes les façons, personne ne va nous juger. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. Et merci. Question suivante. Question suivante. Ok. Mbote na biso nyonso. Ngai naza ndeko Kiasuka, président fondateur ya mouvement Jeunes Congolais Unis pour sauver le Congo et mouvement pour la libération de la race noire. Et puis père de la philosophie kiasukanisme, oyo eboyaka existence ya Nzambe à 100%. Ok. Ndeko Masambukidi na landio olobi ke mélange oyo esali bandeko na biso bamindele eza poso mwindu na albinos bandundu. Est-ce que naturellement, selon la recherche, est-ce vraiment oui ou non? Pour parce que tout le monde on dirait que ma cambope il y a climat de mutu et ça là ka poso. Est-ce que vraiment au koki ko confirmer biso ya lisusu yango? Ok. Deuxième question nanga ezaboy. Pour Afrique, tope RDC o eza gâchette Afrique ezwa vraiment solution na ba problème nango. Okoki koyebisa biso tope ko confirmer biso lisusu bien pour ba raison mususu bopesaka ezo koka ko convaincre biso te. Est-ce que bokoki kozala suna ba raison mususu oya bien kota na biso pena na muzindo ata ba moni yo fume panza pena po tozwa réponse ya bien. Ya kosuki sana lobi na mutu moko bona zala contre ba église ndenge pekaka na landaki yo po église na mona eza système oyo ba mindele baya pour piller pour na ko piller biso. Alors pourquoi Masambukidi azo continuer na système de l'église? Pourquoi Masambukidi oye moko azalaka contre ya système ya ba religion étrangère to pe l'église mais yo moko pe ozo continuer na même politique marqué bozo meka ko chango lamba noir mais biso o tozana misto monaka ke Masambukidi c'est une église. Merci beaucoup. Voilà, très bien. J'ai dit ceci. Bisonde tobo tibango. Différence ezali entre ce que le bazar mélange, c'est comme si bandundu ba existait quelque part, bazala pe quelque part. Alors que bazala te baras nyonso ya humanité et botami na ras moko. Oyindo. Nda boti ikolo nyonso. Mais et salamaki ndenge na pisali moi briefing muke mais za na muzindo na livre na okoka ko expliquer na munoko nyonso te. Tangu bakoko na biso bazalaki kobota bandundu awa babande ko qualifier bango na bandoki bazako mona ngo libabe pona bango eza libabe za mwana ye na malédiction. D'ailleurs ti lelo na ba village mususu soko boboti ndundu ba koboma mwana wana nde baboti bazalaka ko kima tango bazo kima des débuts ya immigration. Tant bazo kima des débuts à immigration. Place bazalaki ko kende kuna ba se retrouver moboti na mona na ya ndundu. Na bana mususu pe ba noiro bazawana. École ezali. Tata, mama na ba. Bakimi persécution na village. Bazo banga babo mwana wana. Mwana wana bautike mo otake no vivre quelque part. Mobali azu mwasi na ye na bana bakimi. Place bakei mwana wana osani aokola. So aza mwana mobali. Aosani, aobota. So aza mwana mwasi aosani, aozazemi. Alors au fur et à mesure bazo vanda, ba s'adapter na climat. Na nourriture ya kuna et tata lokola moboti azoluka bilia ko salaka ba voyage ko zongaka na bassin sika bazala ko vanda pour trouver la nourriture akeli ko lesa bana. Ba voyage wana ba famille ezoko se déplacer, mouvement wana ya migration de ko salama. Tangu bakomi kuna bana wana bandundu bakosuka so baosani baobota tangu bazobota bazosangana bango na bango bazokomebele nde race oyo ya mundele ekobima wana. Donc na beti mo chronologie ya ndenge babimeli mais atake na affirmer directement que moto mwindu azakobota na bandundu. Nuance. Place vous pouvez continuer. On m'appelle Samuel Mpunga et je vais juste poser une seule question. Selon le Masambukidisme, est-ce que le monde aura une fin? Si oui,
comment sera-t-elle? Et si le monde n'aura pas une fin, que deviendra le monde? Merci. Bonjour à tous. Comme on a des compo Blaise, nous avons une question moko kaka on a inganaïba. Nous avons des explications différentes concernant le terme 666. Première explication, Papa Samuel Alobaki, 666 eza ba sioniste na ba jésuite bazalaki na posa ya kosala à ce que le monde entier et comment dépendre d'un gouvernement moko passeport moko et makamunion surtout ezala moko armée moko même. Deuxième explication nayoki que le terme 666 ezali si néoton si proton si néron o ezala na kati ya ba poso na biso pour renforcer ba mélanine. Au juste, to retenir nini? C'est ça ma question. Merci. Je crois qu'il y a des questions simples qu'on peut directement répondre. Oui. Au fait, na sengita ko retenir quoi que ce soit. On réfléchit à haute voix. 666 ezali 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons sur le plan scientifique. Ba chimiste baza, ba biologiste boza, est-ce que na kosi? Non. 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons, et zalaganakati na biso ba indo otozali na mélanine. Wana ezali démonstration côté scientifique. Loko la ba jésuite o ba bimeli l'église catholique na zuwa ya kolinga ke moto mwindo azala na lokumu ko sepelate ba sepelate ba mona moto mwindo azala grand ba pesa ye honneur ba lingi ko diaboliser. Allez, va récupérer thèse scientifique là, affirmée, il y a 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. Bah, que diaboliser, on va bien la marque de la bête de 666 dans le livre d'Apocalypse, il y a Nicolas Souka, na maseke na mukila, au bondoki, et diable satana yewana, bat baosa la marque. Quelle marque? Marque de la bête, autre banozala. Or que la notion, il y a marque de la bête, c'est une notion purement attachée na spiritualité au ba mindele ba développa na ba loge sokokei chez les francs-maçons ba lobelara le système de gouvernance mondiale, le mind control. Kuna bazola kisa comment est-ce qu'il faut batuba komeloko moko bango pe ba utiliser le terme ya la marque de la bête. Ce que vous voyez, c'est la différence entre marque de la bête 666 apocalyptique écrit par les jésuites et marque de la marque 666 prouvée par la chimie, on se perd. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc retenir nyonso mibale et non côté religion ou côté scientifique. Nyonso mibale et je peux ça c'est une explication. Batuka kabankadi ya pemba ndenge to babata mitema mabe o balinga ko diaboliser nyonso bazwi biloko na bino ba diaboliser yango ba bimisa yango mabe po bino bo sala nini bo détester yango yango monitant ba lo ba 666 lelo ba chrétien to banga na apocalypse o mona ngo mabe alors que 666 n'est rien d'autre côté chimique que 6 protons 6 électrons 6 neutrons donc o banga ngote parce que 666 c'est l'ingolo ba yo et ça yo. Mais la marque de la bête, ezamaka mumususu kunande sika ba catholique, ba jésuite, ba écrivain ecclésiastique pour dominer, pour régner, pour réduire le peuple noir, ba zui théorie wana, ba salinini, ba diaboliser yango. Voilà un peu hein? Ce qui n'a pas eu comme meka ko expliquer en bongo. Tokei papa. Bonjour. Je suis maître Cédric Boutchouki. J'ai été invité ici. Ma question est celle de savoir, Papa Samuel estime connaître la vérité. Je voulais savoir qu'est-ce qu'est la vérité, selon Papa Samuel. Et deuxième question, c'est celle de savoir comment une race qui est venue après leur mentor peut modifier l'histoire de leur mentor. Et pour finir,
Pourquoi ne pas écrire ces livres à Lingala pour permettre aux gens de bien comprendre, puisque ça fait partie de votre combat? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, je pense que Bato a déjà des bonnes questions. Tous ceux qui veulent encore poser des questions, attendons la deuxième étape, s'il vous plaît. Ceux qui sont encore là debout, Bango Kakande va poser sa question et puis Papa va répondre et puis nous allons passer à la deuxième étape. Voilà. Je crois que je vais répondre directement à la deuxième question de maître. C'est maître, hein, avocat? Oui, maître. Dans le lobby, pourquoi est-ce que Bano Bisoto Boti, c'est ça? Comment est-ce que Bano Bisoto Boti, notre race, va dominer Biso? Bana wana bazo futi sa Biso kaka masumu na Biso. Masumu na Biso ezanini? Désobéissance na loi ya maat. Mais punition wana eza na temps nango ekosuka. Parce que mon kilindenge to fonctionne à air de poisson, air du taureau, air, ça va langage, ça va initier. Tant balobi, l'air du poisson, va te comprendre de temps balobi, quand le Jésus Christ, Pierre le azarolo na bambisi, azarolo bambisi, azariki pêcheur, la baganti, pêche ya okenama yiko zambisi, non. L'air du poisson était un langage beaucoup mystique. Égypte azaki na l'air du taureau. L'air du taureau, si le loso même na Inde, bazar na l'air du taureau. L'air du taureau, pesi courant na peine à Italie. Mon abasala ba pratique moko mtalati rouge toro come on elamba moka rouge ale ba toro bazo ki mambangu so ba tuti yo ba kwa ke kuna ba pratique moko le ga su ba toro même la Sainte Seine est tirée sur ce dans l'air du taureau et où en Égypte place ba bazo mena makila ngombe na musuna ngombe pratique wana nde boti au tolia à la Sainte Seine le corps et le sang du Christ autour développement mo komusuna mo ramusus donc bisoto bebisi bango baye spirituellement bazo sala makambo na bango mais pour ba réussir ko dominer biso bakuti faiblesse moko epai na biso faiblesse wana ezani mutema mabe toza batu moko de nature tozalaka trop aigri tolingaka mingi kowelela bokonzi mutu mingi alingi gloire na honneur du coup tango mundela zoya alingia kota a infiltrer société na yo azoko utiliser nani kaka ndeko na yo akozwa ndenge nini parce que ndeko na yo azali na assoiffé ya pouvoir ye pas na posa ye pas vanda na trône ye pas comme roi ye pas à la grand a trahir yo nde place bango bazokotela raison ya ngwana boluka na bino raison mususuti à part la raison autre sur le plan mystique sur le plan spirituel mais autre il faut définir la faisabilité nango ils passent tous par là la trahison dans on dit nkuvu andime ko zoba tempo nani azaki na posa à protéger trône koluka ko protéger trône contre qui contre ses frères sa famille qui connaissaient le secret azako banga pe ba faire tomber pour ba faire tomber yede à quel luka force il y a arme à feu ba pesi condition avant to peso ba arme faut salani soit baptême à salini andimi alors qui a trahi et là ça répond automatiquement à la question pourquoi Mundele a réussi à dominer biso mengana lobara lelope a réussi na été posoka réussi saki alimo sala ba makambo suso fallait ka koma so na niveau nini mais lelo akenda zonge pai akana besoin na biso donc a réussir te biso moko kana to funguli porte na famille munguna ko takate akoti munguna wana pe ezapeka mundele teza d'abord biso moko to continuer na ba question ngai étant que croyant na philosophie ya Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étant que musulman donc tant on doit la croyance pour na nini yo pozo sala etonga na yo na philosophie ya papa Masambukidiste et batunyoso bazo landa yo pour na nini parce que tozo longa na croyance mususu potoko dasu na croyance mususu et au lobeli concernant Égypte antique au lobeli Platon au lobeli Aristote au lobeli ba philosophe ibeli et que bazalaki ba noir bien sûr ba mindele ba ye ba zuibo nyonso ezalaki na Alexandrie
bake kosala bango basali yango bakomo dominer biso sikoyo biso pe na moment oyo toza na kati ya ignorance mpona nini na mwa ndambo oyo tozwi na bamindele todevelope mpe toyeba kotelemela bamindele donc question na ngai yango wana e nayoki olobi concernant nayoki otangi nkombo ya maanta maanta bon eza parce que naza de tribu luba et nayebi ndambo ya kikongo ya leta et swahili mwa moke eza no bantu te eske nkombo wana ezali nkombo ya banzambe asiatique to nkombo opesa biso explication nango et tant que ne Congo parce que ne Congo eza te que soko obotami na Congo central mais oaza na philosophie ya papa Simon Kimbangu parce que philosophie ya Simon Kimbangu et ya Fumo Kimbangu plutôt et tozwi déjà indépendance philosophie nano plutôt prophétie ne sekokisami déjà mais oyo etikali indépendance oyo balobelaki économique oyo pe plutôt Lumumba lobaki que l'histoire des Africains sera écrite par les Congolais sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Wana etikali oyo sengeli kokisama. Siko nagotala ndenge toza na kati ya etonga awawa toza plus de 300 peut-être 300 si je ne me trompe pas. Mais une fois que tozui on dirait que non cela veut dire na rolo bakeno toza na 2 999 700 bao bazangi na appel pour na penser na ngai pour que mboka et se développer pour ceux qui toza na 3 millions il y a d'individus tokoki pe ko développer RDC pe buzoba nyonso est ici na vision na yo et loko nini ozo penser pour na buzoba est ici là donc question na ngai wana papa lobi na telemeli croyance mais naza na philosophie na ngai yo tozo sala mais vous avez bien défini na été soki na kati ya question na yo yo moko yo ko définir hein ba mot c'est quoi la croyance ça vient du verbe croire c'est quoi croire aveuglement. Ça, c'est un problème. Quand je parle de la langue française, qu'on doit faire très attention, parce que le français nous embrouille un tout petit peu. Croyance. Faut te croire. Alors que yo zan église na yo, soko lande l'église na bozindo, biso to croyaka te. Biso to vivaka. Tu parles pas du doigt. L'exemple, donc ça. Papa Masambuki le père appelé Samoto na Musapi. Lelo histoire wana ba témoin nango baza. Ti lelo lieu wana ti makala wana we tikala ndambu ti lelo to bomba ngweza. Est-ce que oyeb sangai na croire ou bien n'a prouvé scientifiquement. Ceux qui n'ont même mis domaine scientifique n'ont pas l'appel na histoire. Ceux qui n'ont pas l'appel na histoire, ils ont étudié les événements du passé. Tant on a l'événement du passé, et c'est une preuve archéologique. Nous remettons sur place. Mais il y a des sangai. Jésus marcha sur les eaux de la mer. Nana zalaginde toza. Mais toi ça ni. Toujours croire. Pourquoi toujours croire? Pas parce que et salama, mais parce que par tout le monde va programmer qui biso pour te croire. Ba yebisi biso keza bongo, ba tourner na ba film, ba jouer na psychologie. Na pesa ndakisa. Soko tali moi. Tango ozongi sami sotali na miro mona ni. Soko fixé mwinda. Tango otala quelque part, au mona reflet wana ezobeta. Qu'est-ce qui se passe? Les yeux là-haut tu utiliseras misu. Ezali porte d'entrée ya nyonso.
D'ailleurs, bato ba hypnotisaka, bazana maîtrise à makamboa. Tango balakisi yo film moko ya Yesu otambola likolo ya mai. Ovandi pendant 90 minutes, ou pendant 120 minutes libosa télé, ota la film wana. Yeba que pendant ota la film wana, ezo programmer cerveau na yo. D'une certaine manière, au komi kondima yango, parce que la personne physique reproduit à travers une image, bazo jouer un rôle moko, il y a science-fiction. Yo voyez que science-fiction, ozo croire na ba fait, na ba scène. Ba scène wane tikali na mutu. Yango moniton to saliki bana mikie, soko tali film Bruce Lee. Tango kosili sa film bimili banda ubando luga u pratiquer makambo mona ki pa Bruce Lee na nzoto ya ndeko na yo tango tozalaki bana mike ozo même ndeko na yo che wana c'est tellement u mati ko la mire u gangi je vais sauter comme XOR u te kia batu musu babukana batu musu bakoya ni les autres na mwana asa la pratique wana eza film atali donc pona mwana ayebi teke film wana ezali fiction eza scénario eza likambo esalami boye te mais mwana azolinga sala yango. C'est ça le danger avec la religion. La communauté chrétienne a financé la production cinématographique. Ce qui a créé le monde de la fiction à travers audiovisuel. Pourquoi? Pour faire pénétrer toutes ces théories bibliques dans le cerveau de l'homme. Yangonga n'a pas aimé la croyance. Parce que la croyance que nous avons est une croyance programmée. Et non croyance dans la liberté d'esprit, comme quoi que moi si na yo abimaki place à que au yébité. On dit ah, je crois que en rose n'a pas petite sœur naïe. Voilà on t'a dit tu es libre de croire à ce que tu veux. Contraire à la croyance doctrinale religieuse imposée par le dogme, où ils ont programmé le cerveau na biso, où ils ont l'accès biso, yo bonanzambe sikaba zosola. À force de croire en ça, on te dit que ce sont des mythes, des contes et salamate. Tu refuses. Pour toi, c'est vrai. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Parce que tu as film moko. Batela gyo tata moka mundela vai na lola na mutu mobe na mukina na masege wana satana. Ale bazo solo la. Yo tali film ono zo kantia solo. La faiblesse d'esprit. Manque de connaissances. Carence, il y a recherche scientifique. Ils ont ça la gâteau, na ignorance, na naïveté. Je crois que question, n'a pas répondre moi à la soirée, moi sous, n'a pas répondre moi à Simon. Papa, on a perdu ce qu'on appelle de relation directe avec nos ancêtres. Bon, na kachwa on a tout nipe motuna. Yo no konkolo, pona tala ko na TV obenga bafumukimbang ba no konkolo. Ngabe na bengi yo no konkolo. Yo no konkolo. Nini esengi na biso ko sala? Obia lo lenge ni na biso ko sambela poto zonga na relation na ba koko na biso. Voilà la deuxième question na ngai. La troisième et la dernière. Photozong est le culte des ancêtres. Je crois que dans l'ancien déjà procédure wana awana biso na communauté, mukolomo tokendaka na miongwa na butu na expliquaka ndenge nini ko sala ba prière, ndenge nini ko se plier makolo na yo, ndenge nini ko se tenir na forme, ndenge nini ko invoquer vers les esprits soko la mukina tongo quand le soleil se lève et le soir là où le soleil se couche. Comment tu peux bon au pesa TV bandego ata bino moko vraiment makambo za makambo TVT TVT papa na lo bana yo na privé to lukata ya mukolo moko to skutani boeme libanda ya caméra parce que ça va secret na biso so ina lobia wa après au mona pe kuna pe susu ba yibi ni susu ba ka soko développer ba ko zonga la biso susu. Nous avons décision de bombarder nous makambo mususu pe na libota ndenge balobaka mukodi ya
nkodia bobo mbana nkodia olie bimara bimara batuna so bayoka kayokaka parce que tozawa c'est le seul pays et je vous informe le service de renseignement barolandangai vos informations c'est très capital. Nous sommes le seul pays au monde où tozana ba service ya renseignement ya monde entier. Ba chinois au monde bazoteka teka wa ba libanais. La plupart ce sont des agents ya renseignement. Indiens, Libanais, ce ne sont pas des Indiens, ce ne sont pas des Libanais. La plupart travaillent pour la CIA. Les autres travaillent pour le service de renseignement à KBG. Nous sommes à Chine, il y a Indiens, Batondia. Donc nous sommes le peuple infiltré jusqu'à la moelle épinière. Tout ça, Balingi ba et tout Farabi Sokaka. Spiritualité, les alarana, na forme mon côté spécifique. Azana ba mystère. Azana ba mystère. Moi yo comprendre yé izate. Kolobateke o faut aller la boue non. Spiritualité ça ba principe na yé. Eza mutu musu ba bise tika suki, atiki suki ndenga na tika suki. Musu ba bise kokola ngo. Kokola. Musu ba bise longola mapapa. Ya tambola makolongulu, makamune va na makolongulu. Musu ba bise yo so ozoloba, fotaka frotaka maboko. Afrotaka maboko. Mutuna makamnae. Tozolanda soki gouvernement lobby to créer religion na sa gouvernement non. Soki to komi na berero to komi na c'est parce que to pesa confiance na religion. Religion e boti ba bruti katina nkolo. Tozongana spiritualité. Je préfère. Question musu Césali. Papa lobi différence entre Nzambe na égrégore. C'est bien ça? Est-ce que Natangi Satona survolé gar likolo? Les temps. Bon, on va essayer d'expliquer. Égrégore et salamaka sur base y a énergie positive. Il y a d'autres égrégores au Pessalamaka sur base d'énergie négative. Il faut faire très attention. Et ça, la n'est pas cet exemple. Bon, mon imakile aux Tangana Est. Batuano bazo kufa. Tango peut-être mutazu masasi. Arubundana na pas saliwa. Avant kata mutema. Ezana maloba moko azobimisa na se mutema na ye. Toyoka ngo penzate. Umona mutazo nyonga. Libota na ye po etikali na bomo itango ba perdre ndeko na bango ba osa nini? Bazo nyonga. Ba prière wana ba maloba wana e formaka ba vibration. Ba vibration wana eko se transformer na forme ya énergie. Ba énergie wana eko sangana oyo ya est, oyo ya ouest, oyo ya nord, oyo ya sud, bisika nyonso ezali eko mata dans le monde des esprits. Soke komi na monde des esprits et keko formé oto bengaga égrégore. Égrégore wana akoki kolata nzoto abotami comme un grand esprit, un envoyé pour venir résoudre ces problèmes oyo batu balelela kiye. D'accord? Ben égrégore négatif be bazali. Négatif bazali. Bato bazala kala makambo mabe mingi. Par exemple, mbogo pena mbogo pena bateka ngokaka. Tangu yo lobiango, tangu ya lobiango, tangu ya lobiango. Mususu pena sa passe abi Congo, Congo obongate, Congo obongate, are mbogo bongatsute. O lobiango 2-3 fois, malobawane bimisi vibration. C'est ba vibration. La vibration est qui est comme énergie est formée et qui bimisa égrégore diabolique. Oyo ba ye abota mela tinzoto objectif nezali akoma ministre a détourner mbongo ya l'état pombo kango pe e bongate. Sikoyo tango lobi Nzambe
Le terme Nzambe est un terme courant auto-développé biso moko na société na biso. Mais Nzambe wana balobaka Nzambe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un terme développé parce que ce qui est qui Congo Nzambi, Nzayambi, le monde va mukili mabe. Et ça pena mo qualité. Mais quand on a sango bayaki l'église catholique, ba memi courant wana ba ba terme ba changer ango, ba pesi ango ba connotation mususu ale et continue na vocabulaire na biso et continue expression na biso to s'habituer na ngoti le tikalipe Nzamba pambola yo. Alors que solo bina mutu Nzamba pambola yo, olobi le roto contraire le modirier. Kasi Nzambi nza mbi mabeti nza mukili. Solo bi mutu Nzambi apambola yo, Nzambe apambola yo. Kasi olobi mukili mabe ezala epambola yo. Okolo bana mutu kaka tout simplement pambolama. Sois béni, zala grand. Okolo ba peut-être bankulu to ba koko. Hein? Beter me wana meto mesali na ngote. Ba tu ba ubimitro na to bimelitro na courant ya religion et créer les biso ba terme moko. Oyo biso moko toye ba te to za ko sotomodire. Na ebite soki ndeko comprendre ngesika wana biso moko. Mais avec le temps ndenge tozo la kisa moke ba makamu mususu et ko permettre biso to comprendre poto banda ko bima progressivement. Popeto bima malamu et sengeli ko zala na sommet ya mboka pour prendre de bonnes décisions. Makamu mususu soko lobi na batu be otika la ko sala mate. Faut zala likolo osa nini o imposer yango. Ndeko atuni qui est Jésus? Hein, ezali bongoti. Ndeko mo atuni qui est Jésus pour vous? Bon, vous sommes un livre, hein? Vous avez un livre. Donc, on a pris assez. Jésus n'a jamais existé. Jésus-Christ n'a jamais existé. C'est ça le problème. Nous allons expliquer Grégor. Ce qui est circonscrire l'existence de Jésus, selon la Bible, pour conclure que la Bible a menti. Jésus a botami na mboka nini? To benga kae Jésus de Alors que ce sont une époque où Ponce Pilate existait qui? Tant où préfecture à Judée zalaki, tant où Hérode le Grand. Non moi nanaye existait. Nazareth zalade. Bethléem n'existait pas. Si vous voyez Moutangoto continue à le existant. Lélo, aucune trace archéologique à Jésus. Alors que Ramsès II, corps n'est-il Lélo? Eza. Bilo au de Salama en Égypte antique, il Lélo, trace nango. Eza. Mais Mouto a auto vivre il y a cela 2000 ans, 3000 ans. Toi, en 2024, hein? Nous sommes dans l'an 0. Il y a seulement 2024 ans. Mais bateau va vivre avant 2024 ans, va tracer ses alliés. Il y a 2024 ans, va tracer ses alliés. Aucune trace archéologique. Ce que vous avez dit, dans l'église, vous avez dit, tout le monde a égrégore. Grand maître Christ, grand maître Jésus. Égrégore fabriqué où? Wapi? L'Égypte. Aux Russes. Né par la Vierge. Mort après 33 ans. Ressuscité après 3 jours. Et monté au ciel. Et il a enseigné à ses disciples qui étaient au nombre de 12.
Comment prier? Pharaon et Ra qui est au ciel. Si vous croire na, au égyptologie lobby existait avant la trace des ali, tout croire na l'église des zolo bagay, moi na mo ba botama ikuna na ba Yuda. Or, batu bazo croire na ngo conformément à la foi chrétienne. Mais il faut dire aux gens que la foi chrétienne n'est rien d'autre que l'égyptologie doctrinalisée. C'est compliqué, mes frères et sœurs. C'est très compliqué. Il y a une option on de quoi lobi papa boko mamikanda bocha ngo batu basala nini batanga. Parce que mukolo botanga livre bo mona mambebele na tchena kati. Mambebele. So que na end okekuta kuna pe histoire ya Jésus mo pezali. Na mukili ba Jésus ba existe ba mythologie il y a un certain Jésus ba Christos wana exista et belé avant l'an 0. Mais net so que na Rome antique na époque où Constantin allait régner, il y a eu des grands magiciens qui fonctionnaient dans l'ordre de Jésus. Et puis bazalaki komi benga ba Jésus, autrement Jésus. Mais ce que tangi mwana wana na ki hébreu comme on a nani Yoshua. Est-ce que Yoshua na Jésus ekokani? Est-ce que ba traduisa komba mutu? Ba traduisa komba mutu te? Le nom reste authentique. Ce que vous raconté histoire à mutu au traduire et loco. Na langue na yo ou garder kombo ya mutu tel que baboti. Oh non, les traductions. Tant on peut toquer na Bible, on toque nous la traduction. Oh ba komi wana, na on traduire, rien à voir. Allez ba moment ba lobby. Oh non. Loko les alaka ba fragment, tous alaki na ba papier mobimbate, tous alaki obligé tout ça nini, tout compléter. Du coup, l'église a complété. Si on continue à croire, non. C'est que l'église a complété. Est-ce que ça vient de Dieu? Non, ça vient de qui? Des théologiens, de l'église. Donc, et pas nabiso, lorsqu'on parle de la christologie, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Christ, tous les gens ont la égrégore. Parce que les lois sont trop vite on dit mais la Jésus. Ngana zana ba argumenté ya oloba ke mama mwana za solo oloba nengani ne bikisaka mais égrégore nyonso za mystique égrégore nyonso za mystique so bengi ya roya so bengi ya roya okena mai obengi mama Catherine Robima roya obengi ya Catalina Robima Angelus Rabbi Hal Latanyaim Aroya Ubengia Obima Ozapen Obengia Kimpa Vita Yampi Bankulu Kimba Pulu Fulamwana Fulambembe Kimbang Fulamwan Aobima Aroya Ukena Zamba Musus na minuit na butu Ubengi ba esprit ya Zamba Aroya Ulamuki na 5h du matin que benga ba mama mai ba Robima Esprit nyonso ezali suprême soko bengi ya roya même Christ wana soko bengi Jésus 3 fois beti maboko 3 utumbia son boki milinga pap moi bena nzambali kiti mone lo moi vert uti banda côté kiti banda na se ils pepa abimi loba grand maître je m'incline siko bonika na loba makamona na TV. Oh, combat Jésus bikisaka oui parce que ça l'esprit mususu so bengi ordre wana usali croix usali pentacle usali pyramide ote S na kati ote serpent na kati ubengi ye la kita aoya ezana l'esprit mususu ezana mboka oyo et Bible la guérison miracle te ba kosa kabino
Oh, recevez le Saint-Esprit. Seul le nom de Jésus qui sauve. C'est faux, bandego. Il y a des esprits à comboter. Il faut ça, les rituels. Il faut sa poudre de chasse. Aux unes étoiles, ça la rend il y a des esprits, il faut tchamungu à cercle, ok, au bengi makambu. Il y a la délivrance, il faut passer les 3 jours. Au liate, au melate. Balalisio, tali likolo boye, le balalisio. Ba parole yo mafuta Angola. Ba parole yo Angola nzoto mobimba. Vanda bon. Pour ba bimiselo wana azana nzoto na. Parce qu'il y a des esprits à vanda ina ye na bitambola tambola na yo. O pratika ki soki nini bisala sala l'église na bino ba kosa bino lelo. O ke benda noko moko boye. A esprit mo ba ye mbangu a koti la famille na bino. Azu place à vandi. Bosala boy, et simbate. Bosala boy, et simbate. Bosonga boy, et simbate. Bolala rabiante. So bo vandi boy, bania ou likola ndao. Boya luganini, ozo comprendre de kasi être moko zawana. Mutu moko zawana, kela mu moko zawana, oya zo ko inviter bania wana. Du coup, faut ko benga ye, ko solola na ye, babomaka yete. Je détruis tout esprit. Ezala esprit ba détruire zakayete. Oh, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Coopérer avec moi une petite intimidation. Il faut intimider des soldats. Il faut que bilo ko ekimi saraye. Oko doit peut-être aux yeux mazoudi, aux yeux moi loko boye. O tie, ita o gangela ye yo bima. O lobi na ye bima. Ah bima. Tango kima. O rapene mususu na porte lo mebetu lo kwa kake. Akimi, abimi. Allez, nenga bimi bongo. Akene so wapide. Ake quelque part à oser. Ake quelque part à oser la terre va oser là. Sora za yemoko. Ako tambo la peine boulevard à celle ci peut accident. Tango azo kima na Pascal azo na mai a combien à 4 boulevard 207 à l'équipe na ça 207 chauffeur à moniso ni na le mutukae. Papa Lobi, comment prier les ancêtres? Comment prier les ancêtres? Je pense que je ne peux pas vous apprendre comment prier les ancêtres dans la conférence. Comment prier? Oui, en privé. RCK. Pourquoi ne pas se baser sur la politique? C'est-à-dire, Papa Lobi, RCK, combat au tozo mené, lokola tolansaki RCK. Pourquoi pas tout sikalana côté politique? Lokola yo proposé ango. Banda d'abord qu'on rejoindre Bisso. Parce que toza déjà des dons. Papa Lobi na kanisa ki oko postuler. Oza pena sir masambuki de bako voter. Nani a voté Motomboki. Révolutionnaire va voter Raïda. Vous avez pensé ceux qui ont été candidature, mutu pena rotina bandimine ecclesia na ebo voter Moussali dans Zambé. Masambuki do wapi nga ba voter nga. Ba ko kende go van na lukutu na postuler te me ba vandelinga likita. Bon ceux qui na postuler aux ala nini. Biso moito postuler zate. Bilakama bikoko kisama kaka. Suka ngunza una yalenza. Ngunza yala munza ya mvimba. Tata Simono wanu wingini yala kiala munza ya mvimba. Kembwa nzambi siwa solo. Tolinga te un jour. Yoko kisama kaka. L'élection te papa, longue histoire. Papa Touni, comment se connaître soi-même? Je crois que c'est une question très très profonde. La connaissance de soi-même. Moi, je te conseillerais kende pa ya papa na maman na yo, babanda d'abord ko enseigner yo arbre généalogique na yo. Luka oye bozana clan nini? Clan wana e fonctionnera ndenge nini? Yekola clan. Yekola mvila. Soko yekoli mvila,
oyekoli clan oko se connaître soi-même. Pour un clan, ba loi ezali, ba principe ezali. Soko oyekoli clan, oyekoli ba loi ces principes, o ça la découverte moko comprendre te misuna yo et fou. Faut y ba clan. Problème na biso ezali bilenge bana lelo boyebi ba clan te. Tuna mwana, komo nani? Komo na ngai mantsanga. Siko mantsanga. Mama bino komo nani? Kasi mama biso mantsanga. Bon, kasi komo bapesa ngai yakoko na biso mantsanga. Mboka nini? Mboka bakoko. Na ebite na tuna mama. Omoni? Omoni? Ça c'est un problème. Alors que identité sobo tuningai. Papa kombo na yonani. Kombo nanga eza nitumfidi masambukidi kulala kwa makanda. Fils de nitumfidi masambukidi kulala kwa makanda et de nkwedila bunzi ya clanine vila nanga nini ngamo kwa nazanga mokwa mena sertuva na 3 nazala kansakush nazanzinga naza mpanzu ngamo mama zalidi manyanga bafleve na lukoko kuna entata na ntadi na kivulu mpata mwa siko soko tuninga deja sona obetro deja masolo mboka na bike koko na ngai mayasi oya mwasi lutimu mususu wana bunzi tubi ye mususu wana salila umba uzumona ezokende soko tuninga bakoko ngo balobani na zape na masolo na bango bachape bilembo baloba pe basala makambu clan yebani na kote ya mama lutingu kuna nkawa zinkawa tikali na tata tikali mwana nkawa na banoko bimeli kuna soba tuni yo bon comment na yo nani comment na ngana yo du Nord Kivu pesa biso traçabilité congolais de père et de mais pesa traçabilité en ville bana na biso lelo bien c'est un problème connaître comment que ça là pour se connaître soi-même ngana kotinda yo zongana mvila na yo zongana bankoko ya yo balakisa yo mayo yo zali biso toko orienter yo toko guider yo kaka na spiritualité mais vraiment kambu ezana mvila na yo na kinkulu na yo na ba lois et principes ya libota na yo papa tuni papa masambuki dozolo ba mingi mais yo moko so sali nini pona komba oyo c'est ça la question, je me suis trompé. Qu'as-tu fait toi-même? Mais c'est que je suis en train de faire. Là je fais quoi? Fallait na sala peut-être nini parce qu'avant de faire quelque chose il faut système autozanango et pesa yo nzela le faire. Bekole ezali bana bazotanga tozobunda ko créer ko accompagner population na côté social bilange sala maka nazomona loko te osuna ko kosala mikanda yango yo nazokoma ba conférence bobengi nga yango yo nazosala na uti voyage na lieta na imbala ma conférence eza sacrifice te nazotambola na bamboka bapaya koza ba avion 13 heures de vol 15 heures de vol pour na kende ko luka ba information na memela bino bande konanga musala te nazo le kana TV nazo partager ona yebi ezala ya solo to ya lukuta nazo sala effort na sala nini na partager siko fona sala nini de si spécial nazo monate soki peut-être bosimbi ngai awa nde na kokoma siko pona koma pona na koisango na kitisango mbala moko mais soki bosimbi nga awa tango nazo sala mo ba mouvement ko tiaboe Boutikali, tina un jour pena robimasuka pembe, na simbi nzete na leki na kei, sagesse mobimbape kei, bokozela pe peut-être bané belé, pour battre la biso babota malisus. Lokola na zana nu elenge lokola bino, mwana, bo profiter.
et que quelqu'un auto saisir l'opportunité au bimisambo na libulu. Parce que surtout ça qui viendra le faire? Ba no to zela babotama ba kola a comme on a 25 à 30 ans mukoni. Po ya suko bunde tumba. Ça sera encore une histoire. Oh nazo sala ezomona na misu. Il suffit qu'on palpe du doigt réalité pour comprendre que nazo sala. Qu'est-ce que tu apportes? J'apporte ce que j'ai. Oh nazo koka ko apporter te na kokate parce que je ne suis pas le ministre de la culture et art. Je ne suis pas votre président de la République. Ce n'est pas à moi de faire ce travail. Et je n'ai pas de millions, de milliards pour construire ce que vous voulez. Dans une université, dans une église, dans une offrande, dans une salle université. Mais dans une salle, on enseigner. Est-ce que dans le campus, on peut faire cours dans IST Kokota, dans IBTP Kokota, dans ISC Kokota? Alors que si je suis là, dans une salle, n'imposer à l'institution. Et ça facile pour moi. Il y a une rejoindre le papa Lobaki, to rejoindre le combat oyo to memango plus mingi penzana politique. Papa Lobi, pourquoi vous critiquez trop les chrétiens? C'était ça? Hein? Est-ce que Makambo Lobakosa Sirkozan a raison? Parce que Makamso Lobakaba preuve exatée. Mais j'ai bien dit, il y a des choses qui restent de simples hypothèses. Je ne critique pas le chrétien. Je suis en train de dénoncer ce que le christianisme a fait de nous autres. Si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est parce que Babylone le christianisme est parce que si on a papa, oh le barosan a preuve, bon chrétien le barosan a preuve. Pourquoi ne pas commencer par lui poser des questions à lui avant de remettre en cause ce que moi je déclare. Tout nana nous est chrétien. Tu nous avais dit au temps de la fin, nous irons en enfer. Et en enfer, il y a le feu. Ça brûle. Alors que le feu est un corps. On doit mourir. Esprit. Alors que l'esprit est une faculté immatérielle, insaisissable avec la main, est invisible. Comment quelque chose qui est invisible est si qu'on a moto? Est-ce que Wane Zali ko critiquer? Alors que Soko Zali mo Christou, il faut y a une option dans la théologie chrétienne, babengakango exégèse. Ils allaient pratiquer par exégèse. Leur but est d'aller ko sala ba question on a zolo banabino. Parce que ceux qui ba question wana bango baksango bazo salango, ba protester ba salango c'est pas un problème. Quand Massambuki le dit tout haut à la télévision, il critique les chrétiens. Je critique pas. On les a critiqués. On les a analyses scientifiques, il y a des textes. Et moi je le fais à haute voix. Et le prêtre catholique le font, la voix passe parce que la déontologie pastorale est interdire bango. Maintenant c'est bango nyon sotango tozo kutana ba félicita kangai. Ozo réveiller batu. Mosengo avant kufa alobi yango. Bokende ko récupérer eloko to bungisaki. Prédication nanga ya dimanche bokolandango. Tant on a republié bientôt sur internet, bokolandango pena RTMAS. Tant que vous la Bible, comment il bandeli. Avant la Genèse, ma camoufle est dans la page d'accueil, balobani. Le temps que la Bible dimanche, ne pensez pas que la Bible est la réponse à toutes vos questions. Et comment makuna? Makambo yoto komi awa, tozo ko affirmer que nous c'est à solo, parce qu'il y a une grande partie ba preuve nango ezadi. Combien on a la Bible? Nous ne possédons que la version rapportée de bouche à oreille. La preuve nango ezadi. On a encore se critiquer les chrétiens. Nazoko dénoncer par contre ma béo ba memeli biso lelo. Admettons maman moko zobela maladi moko songolo pakala na libumu.
Yosi maman, on a sali ce jeûne de prière à 40 jours. Elle est déjà malade. Pourquoi elle va jeûner 40 jours, 40 nuits? On a dénoncé en côté. Ça, c'est encore combattre les chrétiens. Est-ce que route mo kalinenge baby? Ça, c'est encore en rapport avec l'église. Lorsqu'on dénonce le mal, et comme il va sauter les mélamoutou. Non. Non, hôtel les mélamoutou, on a but ni. Intérêt ni. Pour nani ni te bobenga linyo kona kumbo nango. Pour nani ni te bobenga loko ne loko na kumbo nango. Yo lingi kaka tondi marakebana na biso basi. Bakene église, moi na moi c'est à 30 ans. Azoba la te, akelu kelunga Yesu. Quel est le rapport entre célibat et longa Yesu? C'est quoi le rapport? Célibat est une crise économie en boka. Mi bali bana mbongo ta. Mi sale za ta. No bala mwasi nini. Sikoso na mbongo te. Nani le garanzela mukuse. Mwasi wana lobite ngape fona la ta robe, ngape fona la ta bague, ngape ba mona ngape, babetela ngape milolo, famille pe vanda. Yo lika to garanzela mukuse. Mbongo ezate. Abe. Libala pe moya. Ezate. Mama wana kelu kelungia. Nkolo te. Bafuta mobali bafuta ye. Mobali sera zozo $800 à économiser. Tango à économiser quand on le prend goûter. Après ça doit être. Alors, yo mutu balio bambongo. Pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto. Tope oteka bandaku. Pote bana na yo. Bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yake ndo kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie. Kele yo ndeko ya Congo yo mutu balio bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya Tunisie.